kayo bajali konyo kwa maka na moini ause loba mongongo mwayo tata nzambe mokili mozwa kimia basali bayo solo basepela jala pene na bisoko mona bato basalela kayo bajali konyo kwa maka na moini ause tata nzambe mokili mozwa kimia basali bayo solo basepela jala pene na bisoko mona bato basalela kayo bajali konyo kwa maka na moini ause loba mongongo mwayo tata nzambe mokili mozwa kimia basali bayo solo basepela jala pene na bisoko mona bato basalela kayo bajali konyo kwa maka na moini ause tambwisa mokili mwayo solo mozwa kimia basali bayo solo basepela nguya nayo nyoso ejale pai nayo loba mongongo mwayo mokili mozwa kimia tambwisa mokili mwayo solo mozwa kimia basali bayo solo basepela nguya nayo nyoso ejale pai nayo loba mongongo mwayo mokili mozwa kimia.
pona nini yo osala asala nini lelo olobi ete tokomi na zero pona mawa pe bolingo na yo soki ezalaki boye te nde ezalaki pasi yango na liboso papa tozokosenga olimbisa biso na manso soki tokosengaka bolimbisi po ete tozala sembo liboso na yo etango tokosenga epai na yo nde kopesaka biso eloba oyo epesa biso nguya mpe kimia e ya mibale tokumi so papa yo bateli biso wuta mokolo mwayenga tozalaki awa lelo tokutani to na tongo yango tozokozongisa matondo na ndenge obatelaki biso eza na bato mosusu bapesaki programme ete elaka bakokoma esika oyo papa ezala bayembi na yo ezala bafritiste mingi baza na morgue mingi bakoti na siya mabele na absa semaine oyo papa tala mosala ya pasi basali na mokili oyo etondi nzube pe mikakatano papa yamba bango toli kosenga epa na yo ete ndenge olobi na biso ete 10 ans ya retard papa mokonzi ya bole mosala nyonso tozokopesa biso tozokosala ndako ya nzambe nkambe etongwami retraite tokoti olobi na biso ete totonga maintenant mémorial tozali kosala marke opesa na bankolo melobi ke komi kilo ya biso banso tozali kobundana tozali kosala papa nini tokokoloba papa banda tango wana opesi liloba na yo ya 10 ans papa ata ane moko tolongoli te papa simoki mbangu kiangani nzambe molimo santo tozotambola 10 ans ekosukela biso ndenge nini likambo nyonso tokopesa tokosala eza na banzembo lobi olobi na biso lobi olobaki ete libondeli ya bana mike eyokanaka koreki boyembaka etango nyonso mabondeli bosalaka nzambe oyokelaka biso banda mabondeli wana meme bagroupe mosusu batata bamama bajeune bazokota beko ata libondeli moko papa ozokoyokela biso te bawa papa bongisela biso po ete tosengi kimia ezala kati na biso mabota na mabota tokumisa kombo na yo tosanzo na yo kimia tozokosenga bana nkole baza na nzela bazokende omboka nkambo mpona misala na yo mpe kosala misala na yo elongo bango koreki azokende le 17 juillet papa bongisela bana na yo bamosusu tokota mikili ya ndenge na ndenge mpona kosala mpe kokumisa tosala mosala mwa yo tolongwe kuna ezali banganga nzambe ndenge bazokobongisa papa bongisa toke na août le 4 août eza bagene olobi ete yo oza na mbamba na bagene biso mpe toza na mbamba na yo le 4 août bazali kobuta omboka nkambo le 16 août le 8 juillet toboselaki papa ezali biso nyonso bongisela biso koreki soki balongwe nde tolobi banganga nzambe le 4 août bagene nde tolobi le 16 août opesa na bagroupe lokola bakei GGK Gaki Interieska paroisse ya Lyon Mwanganisa Symphonie et puis Ngilima le 16 août bakonoso bazokende papa bongisela biso octobre kuna komona litwa dirigeance okende clôture GTK azokende papa ane mobima bagroupe nyonso na papa bongisela biso po esika olobi ete tobani na 0 mutu nyonso abana na 0 atombolaka kenda na 1 na 2 na 3 ndenge tozokende na 0 papa bakisela biso tolongwa na 0 tokoma toniata baesikali mosusu po tokoma esika na yo tosala volonté na yo po ete tokokobikisama na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen papa tobosani te biloko oyo epesami awa yo ozali koka mwavia okumbilaka bato nyonso ntango ozali koya oza na charge monene yango bilombe na yo bayembi na yo bakanisi mai ezali wana biloko mosusu ezali wana po ete okokolesa okokopesa baoyo yo oza nango na contact oyo bakompane yo po bazali kofanda awa butu moi bazokomona pasi voile loba tozalaki nango na ngonga oyo tokotemisa tata na biso nzambe wa biso apesa biso message oyo ekopesa biso kimia ekopesa biso esengo ekopambola biso po ete tolonga na manso papa telema topesa okoti bana na yo
lokumu ndenge tunaikia tokopesa papa wa biso nzambe wa biso mbote ya lokumu okombo misato bule okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu papa tupeshe maloko Kimbangismo yi. Kimbangismo yi. Kimbangismo yi. Espoir du monde, Église universelle. Kamba yi. Kamba yi. Kamba yi. Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Espoir de l'Église. Eulu Embazi Yakului Yalala Esengobi Esengoto Yesevoka Kiesete Saivoka Saivu Oi biyeki yeki yandenge nini Donc insai Dino bozali banjapu Jabe Jata Dis-moi. Wala ni Brazzaville, Olumini. Dis-moi. Ayuki yote chana mkro. Ozwami ya. Ele ndia uta, ndia umwa, ndia umfelati, ele ye ndia mpumba pasi mba mkiangani. Ah bon. Bila bango. Jampu. Ndia uta, Jata. ndia umwa, Jabe. ndia umfelati, ndia mbe. Ah. Ndia wasiwe, ele ye ndia mpumba. Oh. Akomi mosike. Oyo nyonso ndenge papa matomene alobaka. Yo olobaka nini? Tata tata. Nzambe azate na Amerike Nzambe azate na Asie na Australie Nzambe azate na Afrique na Pamba Yerusalemi Yesika Esika Nzambe wasalaki mokili mobimba na biso bato avandaka kombo na ye Papa Simon Kimbangu tambolaka na mokili na ye par seconde 77 fois
polo kotala mokili na ye na ndenge asali baoyo kuna baza koloba o biso kuna nyonso eza lukuta nzambe aza te wana no badiabulu na badiabulu nzambe bongela biso esika esengo ezalaka nzambe mpe abakisaka ya mingi. Esengo ezali bien ezali
namoni bozali posé. Bon, ngai pe nazali posé. Likambo oyo tosima makasi. Yokane hein? Ekeke ya liboso tolongaka te. Ekeke ya mibale tolongaki te. Ekeke ya misato tolongaki te. Oyo ya mite tolonga bie tolonga te. Papa balobaki tozongela place la biso ya liboso. Yango be yango te. Mama kamuboni Nisato tanga yango Bolingo Libeko Nisala yango ne kolongisa biso tozalaki bato basundula biso elakisi nini kosundula moto babelebe ese mikro babelebe soki basondeli kosundula moto wana azalaka kimia encore moi tata moi na molio mon centre na peso merci de nos personnes na baloba moto soko basondoli akomi eloko ezanga ntina libanga oyo ezali nango na valeur te ebwakama nde na nsima bali kozongela yango mpo te koma libanga ya tano yango na papa tosundola biso tozalaka na biso bato te miko apamba tobwakamaka kasi na bolingo na yo ndo orécupere biso osukoli biso obongisi biso otozonga bato ya yambo bato ya talo papa na profite kaka le 30 juin 1960 papa Diangela asepelaki azwaki indépendance tozwaki indépendance na mboka oyo nsima na mbola mibale kosopa makila na ye le 30 juin 1990 alobi na jeu diplôme. Le 30 juin 1991 alobi transition ici oyo etikali bokokoka komema ya mais alobaki likambo na mokolo yango le 30 juin 1991 asalaki défilé alobi namoni tata na ngai awa na kati ya défilé mais akomi jeune koleka ngai oui le 30 juin 2024, yo na biso tata. Ngana sengi makamususu ya lomi. Yango alobaki ete na tango wana tozali bana nchuka. Biso tozali bana nchuka. Bongo be bongo te. Tusimba musala. Kotango wa. Sekwa ki. Kuna na Lubumbashi na Bible na ina maboko. Asali tu basoda bamoni. Basoda bakena bakonzi. Tomoni boy. Bakonzi balobi te boloba te po bomba kamwana mbongo yango ezaki bongo be bongo te bongo lelo musala monani be monani te kasi tosimba esika wana biso tokanisaki basongola biso boyebi nzembo wana te Moindo yo suloranga Zabenanga Benanga Oloranga Kanisa senga moindo yo suloranga Zabenanga Benanga Oloranga Kanisa senga moindo yo suloranga Zabenanga
moindo yosunolanga nzoka nezalaki tata bolingo na yo kwete ngai nakoma moto ya suka tata nzoka nezalaki tata bolingo na yo kwete ngai nakoma moto ya suka tata nzoka nezalaki tata bolingo na yo kwete ngai nakoma moto ya suka nzambe nzambe nange nzambe nange ololanga kisalakele mokanisa ngai moindo yosunolanga. Ok, merci. Papa Mfumama nazali kokene. Liloba ya suka ezalokola testament. Ozala flûtiste. Ozala dirigeant. Ozala jeteki. Biso nyonso na bakoreki tozali awa biso banso na ba gauche na ba musicien ya lobi elanga totikela ngo bangulu te. Boyeli likambo wana bon tokobatela be tokobatela te place totele milinde yango. Alors ezali Matthieu 7 verset 6 la place eza ebele tosengela baba pasteur botangela biso ta place moko oyo ezali bangulu sile bakosala ye bangulu elanga lokosila be osila te wana zolo eza kola tracteur ya mabe elongi ya ngulu ezaka malamu wana tracteur wana. Merci papa na ndenge opesi biso maloba na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo place papa atindi biso totanga makambo ya testament na bilanga kotikela yango bangulu te tokozwa yango na ba place mibale tokoloba na mokuse 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 4 testament 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 4 nde tokokende kosilisa na esika papa alobi makambo ya bangulu na Matthieu chapitre 7 verset 6 kotanga ezali boye na 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 4 titre lobi mitindo ya suka ya Davidi. Tango Davidi amoni ete etikali moke akufa apesi mwana na ye Salomo mitindo boye etikali moke ngai nakufa zala molende pe lakisa ete ozali mobali tosa yawe nzambe na yo sala makambo oyo ye akolingaka tosa mibeko mitindo mpe mateya na ye nyonso ndenge ekomama na mikanda ya Moïse nyonso boye okolonga na makambo na yo nyonso bongo yawe akokokisa elaka na ye pamba te alobaki na ngai soki bana na yo batosi makambo oyo ngai nalingaka soki bazali komipesa epai na ngai na motema moko penza sima na yo tangu nyonso moto moko na kati na bango akozala mokonzi ya Israel. Toleki na makambo oyo papa alobi ya bangulu ezali na Matthieu chapitre 7 verset 6 elobi boye kopesa biloko ya bosantu na bambwa te soki te bakozonga po basuwa bino bobwaka bapawini
na bino liboso ya bangulu te, soki te bakonyata yango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo, batata na ba mama tolandi na banzembo Église Kimbangiste tozali na bokeseni makasi na mangomba mususu. Bonzambe ya papa ezali kouta na minoko na biso te. Ba ange nde babimisaki ye, bandoto ezali kolakisa, bapakano bazali koloba na ba réseaux sociaux toza kolanda ba témoignage ya ndenge na ndenge. Kimbangiste nyonso ayebi ete biso to kompozaka banzembo te. Esika oyo papa alobeli biso totangi yango makambo ya testament na ancien testament toyebi biso nyonso ete descendance ya Abraham kobanda na Abraham ti toye kokoma na mokonzi oyo touti kotanga David na 1 roi chapitre 2 verset 1 à 4. David asalaki misala minene ndenge tata nzambe atindaki ye. Tata na ye Yese azalaki pe mosali munene na kati elanga tata nzambe. Tangu nzoto elembi, David abengi mwana na ye oyo ye a preparaki transmission ya pouvoir spirituel. Basololi bango mibale mutu mususu azalaki te. Azako laka Salomon, ngai nazo kufa, yo zo tikala, mosala yango yo natikeli yo, mosala ya tata nzambe ezali mosala ya biso te, mosala ya batu ya tata nzambe. Ndenge ngai nasalelaki, yo pe ozo tikala, landa kaka ndenge wana, tozali na elaka oyo nzambe apesaki na kati ya libota na biso. Batela mibeko ya tata nzambe, landa mitindo ya tata nzambe, landa bokoko doctrine, batela tata nzambe akozala na kati na bino maloba nyonso oyo nzambe akoyebisa yo kolongola te, kobakisa te, salela yango po ete elaka oyo apesaki biso akokisa yango. Elaka yango ezalaki nini? Balobaki na kati ya libota ya Davidi, mwana kobota makozala mokonzi ya Israel, boye ya nkolo Yesu. Baninga babatelaki bokoko wana, babatelaki mibeko, malgré bitumbe ezalaki makasi, bakweisaki te, basedaki te, babebisaki te, pamba te, bazalaki suir ke likambo oyo tozali kolanda, nzambe mutu azali kotambwisa biso. Elaka yango testament na bango babebisaki yango te. Salomon abatelaki testament ya tata na ye. Biso nyonso ba africain toyebi ete biloko ya mowei zwa na yo lia. Me liloba ya mowei soki bo devie yango epesaka etumbu, epesaka malédiction na kati ya famille. Me oyo ezali liloba ya tata nzambe. Testament oyo David atikaki na Salomon, babatelaki yango. Elaka ezalaki ya boye ya nkolo Yesu. Nde nkolo Yesu aye kobota mapo babatelaki mobeko, babatelaki testament wana. Lelo ndenge moko papa Fumwambanza dialungana kianga ni Salomon, nkolo Yesu Kristu Mesia asololi na mwana na ye, tata na ye, papa Simoki Mbangu kiangani. Kuna tango David azalaki kosolola na Salomon, bazalaki batu 3 4 5 te. Kaka yena mwana na ye ya bilaka oya tikelaki mokumba transmission ya pouvoir spirituel. Tango papa Fumwalongo, papa Fumwambanza dialongana kianga ni nkolo Yesu Kristu Mesia azali kosolola na papa Simoki Mbangu kianga ni Nzambe Molimo Musantu, apesi ye testament alobi ozali kotikala musala oyo ezalaka musala ya pasi yo muto bandaki yango, oyebi yango malamu. Bitumba ye kozala makasi, mena alobi na yo lingomba bokweisa te, bobatela likambo oyo ti tozana elaka. Tozali na elaka yango awuti koloba, tozolandela likambo papa azongisa biso na place na biso ya liboso po mutu mwindo asepela. Nde yango malgré ba menace na ba problème nyonso ezali koya, lokola bakanga ki likambo ezali testament. Ebandeli papa alobi nga na kolongola te, na kobakisa te, oyo ba papa batikaki yango kaka nde na kokokisa testament. Testament batata na ba mama bakimbangiste. Soki mutu azwi nzambe faute, mutu wana azali satana. Nzambe bazwaka ye faute te, puisque biso tomona kate
yende mutu amonaka yende mutu azali kolakisa biso nzela soki toza kozwa ye bafaute mutu mwindu totikala kaka na pasi tolanda ye aveuglement na ndenge bakangaki likambo bakomisa biso na destination ayebisi ye ozali kotikala testament yango yo ndenge na yebisi yo elaka ezali kuna liboso ya kosepelisa mutu mwindu me po ete bozwa likambo wana bokokisa yango bosepela bozoka na esika na bino ya liboso bilanga botikela bangulu te botongela ngai Yerusalemi makambo papa tikaki yango wana na kati ya testament na ye totonga Yerusalemi mais attention bobatela lingomba quelle que soit ba difficulté boko rencontrer bobima na kati ya mibeko te bobima na kati ya nzela te bobatela kaka likambo wana mokolo kuna tozokende bo récupérer place na bino ya liboso oyo tobungisaki nde na Matthieu nkolo Yesu tango bazali kolobela ye azali kolaka batu azalaki na bango ndenge toyebi kuna na bayuda alobi bafalisai bazali kofinga ngai balobi ngai na bebisi likambo ya tata Nzambe ngai nazali kotambola malamu te bango bazali bakufi misu mutu azali na kabakata ya nzete na lisu na ye azali komona lititi oyo ezali na lisu ya moninga longola nano kabakata ya nzete ozali na yango bongo okoyeba kotala moninga soki ndenge nini elingi koloba ete tolanda liloba ya tata Nzambe ndenge yango esengeli tango aye kokita akitisi wana alobi likambo oyo nazali koyebisa bino eloko ya mutu ya oyo bozali na yango bino bana Israel bozwa yango te bopesa yango na bambwa tango bakopaluka bakoya kosuwa bino likambo oyo ya mutuya tozali na yango na kati na biso ekobikisa mokili mobimba botikela yango bangulu te bozwa te baperle babiju ya kitoko botia yango na se bangulu babanda kopepisa yango nde lisese wane lingi koloba ete lingomba tokweisa te yango papa azali kotelema alobi quelque soit mopepe ndenge ezali koya ngana kotala nsima te nazali pose nazolanda oyo bapapa batikelaki ngai mpona sepelisa moto moyindo objectif ya papa ezali ndenge wana na pesi mikro na ndeko nanga mosusu na komba tata mwana pe tata Molimo Santo tozongisi botondi epa Nzambe na biso tosili kolanda oyo papa pasteur atangeli biso na mokanda mwa Nzambe pe kolimbulo apesi biso tokobakisa mwa moke tokundela makambo ya histoire Nzambe na biso na 13e siècle bamindele bazalaki koluka yo baluki tata Molimo Santo na ndenge nyonso kuna na mboka na bango batiaki pe mangomba église du Saint-Esprit ezalaki kuna ezala na Grenoble na France na Paris ezala na Francfort na Allemagne ezala na Lituanie kuna na Pays-Bas ya Balte ezala na Pays-Bas batongaki église du Saint-Esprit bazalaki koluka nde yo parce que batangaki pe mokanda mwa Nzambe oyo nkolo Yesu alibaki na kotindela bino musu baluki bamoni te babandi kotonga mangomba église du Saint-Esprit ebotaka mbuma te papa ebotaka mbuma te basalaka nini te tokende koluka ngo epai mosusu batamboli baexplorateur bakomona Afrique bakomi na mokili ya Afrique bamonaki kingulu yo koteyaka biso papa sagesse lusantu bakuti yango mayele bakuti yango balokoti zekosa mikanda ekomi ya bango nakopesa ndakisa makambo okunduli na mokanda bomoyi bango balobi nango nini le laboureur et ses enfants. On a déjà de la fontaine. Tant que nous avons fait un peu de coquille, à Bendisi Ban, Talé Langa Yangoy. Timola, Lona. Bobungi Sate, Makamoni, Samutia, ou Salamon, Kizana Langa. Mundela de Lokumo, Azoki Maïle et Panabis. Nous avons des enfants, Kanamon, Tata David, à Sansaki Ban. À Talissi. Likamba mutu ya tikile bini ya Biblia ya mobeko bo simba yango bo konzinde ekoyela kati ya bino tita ngolo so yaki papa merci mingi na kote ya biso na likambo yango ete to simba mobeko bo koko na biso ezali wana lelo yo batata ba mama tata ya lungana na mwana nayi to ye tata Molimo Santo na mwana nayi bakota ki ndongo sans témoin
pour le rabourer et ses enfants tant qu'on peut ça banali maté témoin à la quitter les loyo tata Molimo Santu basali ko tukam basali ko contester est-ce que tant likambo ne peut ça mela qui nani azalaki tala testament mutu moko te azalaki tata na mwana na tata na ye toleki sikoyo tokomi na tango ete likambango to kabango na bangulu te wana susu mundele aya kokamata likambo na kati na biso kaka la cigale et la fourmi batata biso tokomi kaka koyemba ngo c'est-à-dire oya libanda macholi kofinga ba réseaux sociaux ba nini makambo ezanga wana cigale wana fourmi ye azali kolona azali kobomba azali kotia na grenier bakoko na biso biloko ya mutuya basali kotia na grenier kotia sika te bambwa bakolekela bambuku bakolia bakobomba ngo sika moko ya mutuya tala likambo ezosenga na biso na likambo nzambe apesi biso likambo mutuya bapesa batia ngo na sika ya salite te esika ya bangulu te esika ya bambwa te noki te bakosaka na yango wana nde eza na biko na biso mokanda mwa nzambe bolingo mibeko mpe misala napesi liloba na ndeko na nga mosusu okombo ya tata ya mwana pele musantu toyokana boyembaki mingi sika toyokana te merci tata nzambe bopesi biso liloba ngai na kolobela ya boye likambo oyo toyoki lelo to tozali koyoka banda dimanche eleki papa azo adresse sika azo koyebisa biso bato telemi awa azo lobela ngo bato bazali musika te bo bazali banda te to batela lingomba on a combattre la lingomba et sengeli omi battre la liboso yo moko. Est-ce que tu sais comment battre? Parce que combattre la lingomba te aussi longtemps yo omi battre l'ité. Parce que yebisa to battre la lingomba. Bisonde dans ton télémi awa papa za ko yebisa. Bato musu sauter. Est-ce que tu omi battre? Actes des Apôtres chapitre 20 verset 28 kita. Bomi battre la, bo battre la lingomba oyo nkolo asomba ki na makila na ye. To yebi passe à Colosse de Colosse. Tu as eu 30 ans de prison, et ma pote et ma papa. Est-ce que tu as combattu la lingomba? Tu as combattu la. Tu as combattu la mission pour Liboso. Apôtre Paul a péché dans Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18 à l'objet. A péché comportement de mon ennemi. Ndega combattu la. Ndega kolata, ndega kosalela. Est-ce qu'il y a tout ça comme ça? Romains chapitre 2, verset 24. Et ça pour la mission, c'est lingomba, ça pour tout comme. Ce que lingomba, ça pour tout comme ça pour la mission. Yamwana batata balobi olingo libeko isala soki toko simba yango toko kopara na mwana oyo tata atikaki na kati na cercle atanko yaki abimaki te na telebi wana papa na komba tata mwana pele musa o komo na nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu na banza to telemi awa tozona na loba tata Molimo Santu yango ni topesa biso lobiko tolandi mikanda batangeli biso kobana R 2 1 à 4 verset biblique papa pesibiso Matthieu 7 verset 6 ndenge papa otikolobete maya pesibiso na Matthieu 6 na Matthieu 7 verset 6 ezapé bisika musu tokozwila yango tokozwa yango même na Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28 tokozwa yango pesibiso na Marc chapitre 7 verset 30 et verset 24 à 30 pona nyonso elekani kati na esika oyo batala ba mama toyebete testament ndenge elobami tokose répéter lisusu te oyo nyonso toyoki to sale na ngo mais likambo nazo bakisa yango yo na verset biblique au papa pesibiso testament to yoki bande konde balimboli yango c'est-à-dire que yo nangai to vandi kati na lingomba oyo to yebete lingomba oyo ezali libula ya tata Simo Kimbangu oyo ayela kibiso a pesibiso yango ofele libula na français on dit héritage to yeba ko batela yango to yeba ko pesa yango lokumu mais to bebisa te to zwandakisa n'est pas passé dans le bi baye bazo utiliser ba réseaux sociaux pour la kopanza secret à lingomba. Est-ce que batwana bazana kati na programme tata Molimo Santu atemi kati na biso awa pamba te bazo bebi sa lokumu ya lingomba nzoka nde yona ngai tozali awa esengeli to sala effort to pesa lo lingomba lokumu yango nde héritage ba pesi biso ya mibale moko kati na biso na bobazali bisika nyonso parce que papa zo s'adresser à travers le monde. Papa zo s'adresser à travers le monde.
Donc na biso batotika na 4 ndenge apesa acte des apôtres chapitre 20 verset 28. Na biso batotika na 4. Est-ce que tu as ba commanditaire té? Il y a ba réseaux sociaux pour ko bebisa lingomba. Est-ce que héritage batiki biso? Yango ne to battra ona lolenge wana. Tala manyonge ba lamentation ya papa. Yango bete e bula oyo héritage ba pesi biso to batela yango to bebisa yango te to pesa ona bangulu te. Donc mutu nyonso kati na biso asala effort aspesa lokumu na lingomba mais abebisa lingomba te na suka na kosukisa boye biso parce que ozali atozola na papa Simon qui m'a nzambe molimo centre à travers le monde to sala effort to pamela mabe na kati na lingomba to pesa mabe esika te na kati na lingomba ya ye pamba te ezali lingomba ya mosantre ezali héritage ya mosantre o ayela ki biso po tengana tozala na bomoi okomba tata mwana pe tata molimo centre. Merci Bamuta. Toyoki bien toyoki te. Écoutez la mato ile écoutez te. Siki mato ya yoki atinda kopi. Ah, la motema. C'est bien. Kokanisa teke ba réunion bozo sala tozo sala. Nzambe ayebi na ye. Barele ya mabe komi mingi même na kati na biso mais Nzambe aza kolanda esika solo ezali na esika lokuta ezali tata Nzambe aza na mposa te ya koma mokili mobimba te ye akolandela kaka esika mpasi ezali ye moko ayebi ndenge ya kosala. Mais boye bake ba wei ba kozonga le ba kozonga te Nzambe pe alobi akosala susu motu te biso kaka ye pe azokozela banda mokili esalama akosala likambo moko nanu tomona yango te omibatela yo moko tomibatela biso nyonso tondimi kolanda bango kosalela bango ezala ya solo soki ya mabe kaka enguba mpe koenda kwani muki nalomini boyoki nde boyoki te okomprendre okomprendre te oyoki bien te comment passer na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre liloba papa alobi na lingala elingi koloba boye nguba ya malamu me ekoti na kati ya matiti bakobwaka yango nzela moko na matiti sans ke barekipere yango nguba ya malamu ekendaka pe na matiti yango barele ya mabe ezali ebele tokokanisa eke eyebani te me eyebani nango me na ntango asuka adiyimbisa na yebaki te nde waka ekozalaka trop tard. Bamama oye bamama oye bomoni kamino wana nasomi yango mpona bamama bato de peshe oyo bosomi bambisa liboso libanda kota kuna eyawa na Kinshasa. Bongo bino batata bolobi nini? Nzambe kungukole kwanga luyembi biso batata tolobi boye ripa ya yo Nzambe na biso mususu azali te bakoko na biso bayebisaki biso boye tangu otamboli banzela ezali ebele obungi nzela tangu ozali kokende po ozonga sikoyo oyeba siko nzela ozali kokende ezali wapi okoya kozonga wana point de départ po otala siko orientation bapesaki yo biso papa
awa biso batata tozali na point ya départ mususu te tozali na esika mususu te tata yokana ozo koluka nzela omoni place yango donc na kulumbimbi ezali yo tata nzambe na kulumbimbi bazozela bino bo lereki nyonso tolobi awa ebota muma kitoko po tobunga nzela te tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sana amen Ivangisme oye totonda malako masanto oyo tozwi lelo tobomba tosalela po tobikisama totonda yango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo pata utukabila sana tobondela tata nzambe kolo yesu tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela biso mpe mokolo ya lelo mokolo ya yenga oyo ezali toye koyoka mateyi kokumisa yo tata nzambe mpe kosala misala zala na biso na ebandeli ti suka na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen dia suka lwenda kia mbote